Pour toi c'est déjà trop tard. Motama uti wapi. Nzambe likeja za moto azape Nzambe kasi Nzambe lakate Nzambe alobaka kasi badomine yete ngana za moto nazape Nzambe likenja za moto azape Nzambe Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, libota na Nzambe. Nzambe apambola biso nyonso. Lola emo na biso.
Lola e futa biso. Biso nyonso si tokoti na pokwa na lelo. Shalom, shalom, shalom. Nzambe apambola biso. Nzambe apambola basai na Nzambe. Nzambe apambola bana Nzambe. Nyonso si bakoti. Nzambe apambola biso nyonso oyo toza kati na sika oyo Nzambe apambola yo. Apambola ntoma na Nzambe apotre Dido Likenza chéri nanga. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola bo moko ya mboka. Nzambe ayebana kopambola mama na biso Pauline, apambola yo okoti vraiment boza ebele ba femme engagée. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo, partagez message pour na lokumu na Nzambe. Nzambe ayebana kopambola prophète Libambu papa na biso. Nzambe ayebana kopambola mon sakolime tepe papa Ezaïe Saïf. Nzambe ayebana kopambola mama Micheline. Nzambe ayebana kopambola mon second vraiment na accueil oyambaki biso ntoma apôtre na biso Penel et na madame na yo. Nzambe ayebana kopambola bino vraiment ne tolobaki honorer de tels hommes tomoni yango vraiment que tozaki vraiment honoré. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola couple na bino na kombo na Yesu. Tokobanda toujours na prière nde to mesana. Et si koza bondela, ngape na zo bondela. Seigneur to pesi yo merci pour Nzambe. To pamboli yo to tiki mama ona maboko na yo. Molimo mo santo kamba biso de début jusqu'à la fin. Ya moïnez ala ni les sans effet na kombo na Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Osana programme ya Jésus-Christ notre médecin. Beng sabande comme sous bakota. Ezali pamboli pona yo pe pona bango. Nde tolobaka to bandi émission na biso, to bandi message na biso. Ya solo émission oyo. Et pona kobikisa. Et pona kosunga mitema. Nalobaka émission o Jésus-Christ notre médecin. Eza émission moko ya munene. Eza munene. Toza apona ba conseil. Toza apona ba prédication. Toza apona ba prière. Toza apo na makambu ebele. Lelo vraiment na un thème auto partager lelo et ce thème ko malamu ona linga mingi vraiment qui te soit fait selon ta foi et salamela yo lo lenge yo ondimi na lingi na aider mutu moko o azolanda biso o peut-être kondima no zaki na se o peut-être ozo comprendre qu'est-ce qui se passe na kati na vie na yo o peut-être ozu ba échec mingi ozo yebate pourquoi ba échec. Ozoye bate pourquoi vinezo marché malamote mais lelo na ye koyebisa yo po ozwa victoire po olonga na ba makambo ebele esengeli ozana kondima que Dieu est capable ya kosala kati na yo ozana kondima que Jésus aza capable ya kosala na libota na yo ozana kondima que Jésus aza capable ya kobikisa yo ozana kondima que Jésus aza capable ya kokonsoler yo ozana kondima que Jésus Christ de Nazareth aza capable ya kosala miracle na kati na libota na yo yango na ye nango lelo thème na ye nango ezali ke qui te soit fait selon ta foi. Et salamela yo lo lenge yo moko ozo kondima. Ozo ndimela nani. Et sengeli ondimela Jésus, ondimela maloba na Jésus. Bien aimé kati na nkolo. Yo mtozo mitungisama. Landa message oyo parce que ça message moko oyo ke sunga yo. Na mukanda na Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28. Bible sote sabiso ezalaki na mama moko boy mwana nazaki malade. Landa malamu bien aimé parce que lelo eza jour à miracle na eza jour ya ba question ozo ko se poser nzamba nga pesa yo réponse. Yo pe mutozo lela lelo zo mitungisa mapona makambo misala nzambe alobiza aka na kondima. Zala na position kondima nzamba kosalela yo. O pona libala zala na kondima nzamba kopesa yo. O pona bana zala na kondime pa na Yesu. O nyosa ndimili Jésus, tout est possible. A tozo komona mama oyo azalaki kutu mutamboka mususu. Mais ayoka ki pesa ngwa Jésus. Bien aimé,
ayoka ki sango ya Jésus. Le jour ya victoire pona yo. Nazo répéter le koana parce que moli bon nzamba tali singa yango le jour ya victoire pona yo. Maman oyo ayoka ki pe sango ya Jésus. Ayoka ki pe ke ndenge Jésus abikisaka. Bible zotesa biso ke maman oyo mwana nazaki maladi apusane pa na Yesu. Ake koyebisa Yesu abikisa mwana na ye. Abandi kosenga Jésus abikisa mwana na ye. Hallelujah. Abandi koyebisa Jésus sunga mwana na ngai. Bikisa mwana na ngai. Pembeni ya ba disciple bayoki ndenge mwasi azo senga. Ba disciple batali mwasi azo senga l'air nyonso azo loba l'air nyonso. Sunga mwana na ngai, bikisa mwana na ngai. Ba disciple batali ye. Ba bina yeke mama tika makelele. Ozo sala makelele. Ba bengani ye, ba bikende. Ozo sala makelele bele. Tika kotungisa biso. Ozo tungisa biso alekende. Bien aimé kati na nkolo. Bien aimé kati na nkolo. Baby si ekende tika ozo sala makelele. Mais moi si ozo continuer Jésus. Sunga. Jésus. Bikisa mwana na ngai. Bien aimé. Apusani pembeni na Jésus. Asengi lisusu. Hallelujah. Yesu ayebisi mwasi oyo. Tellement motungiseleka kimingi. Alors Jésus ayebisi mwasi oyo. Bapesaka biloko ya bana epai na bambwate. Yoka langage. Mwasi oyo atiaki elika kaka epai na Jésus. Mwasi oyo ayebaki ke Jésus akosa eloko. Pona kokesenga epai na Jésus, pona kokota na groupe Jésus azalaki epai na ba disciple parce que ayebaki te Jésus osa eloko moko. Ayokaki ke Jésus asalaka. Mais yoka ba disciple abise liboso babenga na ye aosa makelele Jésus susu tanga pusani pembeni esika oya bande kotambola abika nde na okende bwe na okebika tanga pusani pembeni Jésus abi nakoki kopesa biloko ya bana epai na bambwate abengi ye mbala moko mbwa mwana mosi o atali alobi mokonzi ata bambwa bazwaka baliaka ata bamiete oyo kweyaka oyo bana bakwesaka bango pe bale. Bien aimé katina nkolo. Mwasi oyo azalaki na kondima. Mwasi oyo atiaki elikia epai na Nzambe. Mwasi oyo azalaki trop sûr que Jésus akosala eloko moko. Bien aimé. Nazolinga na yebisa mutu moko ke kobwaka kondima na yo te. Jésus alinga koyebisa ke lipamboli onga na ye nango eza pona yo te. Bénédiction onga naza nango eza pona libota na yo te. Bénédiction onga na simbi guérison onga naza nango yozo mérité yango te. Okoki kosenga nga te eza na bato moko spécial o bazo mérité yango. Yozo mérité yango te. Mais moi si o atelemi kaka na kondima na ye. Bien aimé ayebaki personne so okenete beka ke Jésus il fallait sala likambo wana. Aïba kesi comme sous oketabi non il fallait kaka Jésus. Tala mutatieli motema akoma kuna Jésus azobiseke na ye po na yote. Na yaki po na binote. Lipambolinga naza nango eza po na binote. Eza po na bana. Me kondima mwasi oyo esali miracle. Alobinga pe na kokende te. Na kotika te. Yesu atabambwa baliaka ba meti oyo koya kawana. Yesu kaka na yepo na yote na kopeso lipamboli oyo te na yepo na yote yoza mwana te ozo mérité yango te mwasi alobi na kotika pe yote nga naza na nga mwana te mais na ndimi quand même mbwa mais na kati na ndako ya mwana
naza lokola mbwa lokola mwana zo kwesa nga na kolia lokola utie pai na yo nga na kolia Jésus alobi na ye po na yo te biloko eza ya bana eza ya bambwa te ya lobi na ndimi yango me na kolia yango bien aimé kati na kolo mutu atieli motema yoka ba réponse me kondima ya mwasi oyo ebikisi mwana na ye Yesu ntango atali alobi kondima ya monene ya boye nanu na mona yango te kondima ya monene ya boye nanu na mona yango te femme kende mwana na yo abikisami bien aimé mwana na ye abikisamaki kaka na ngonga wana mwana na ye abikisamaki kaka na tangu wana malgré Jésus ye moko apimeli ye mapamboli me kondima na ye bendi lipamboli malgré Jésus ayebisi ke eza ya yo te me kondima na ye bendi lipamboli malgré Jésus ayebisi ke likambo mission na nga na yeli na ye po na libato lokola yo te me kondima na ye ebendeli ye bénédiction malgré Jésus ayebisi mission na nga eza po na yo te nga na ye po na bana yo zali mbwa malgré ça ya pesa kabiloko ya bana epai na bambwa te me kondima na ye ebendeli lipamboli atie motema epai na Jésus aye na kondima Jésus akokaki koresiste te parce que kondima ya mwasi ezalaki makasi ye moko Jésus alobi ke kondima na ye eza makasi bien aimé kondima na ye eza monene alléluia peut-être yo otieli nani motema moto oyo otieli motema ke mwana oyo otielaki motema aza na prison oyo akokaki kobikisa yo oyo akokaki kosunga yo aza na prison olobi ke nakomi naza découragé mwana oyo natielaki motema atangi te mwana oyo natielaki motema ye moko fils unique na kati ya libota ye wana azobima te na ndako avandi na chambre azobela bien aimé nalingi nayebisa yo kondima na yo ekosala miracle Yesu ayebisi ye va esalamela yo lolenge yo ndimi mama oyo akei pe mwana na ye abiki na tango wana malgré Yesu apimelaki ye lipamboli malgré Yesu alobaki ke eza po na bato lokola yo te me kondima na ye esali miracle mwana biki bien aimé eza nano trop tard te eloko moko te esili po na yo eloko moko te esili po na mwana na yo eloko moko te esili po na mobali na yo eloko moko te esili po na libota na yo eloko moko te ebebi po na libota na yo kondima na yo ekosala miracle ekosala likambo kozala na mawa te koyoka pe susi te Yesu ayebisi mwasi oyo esalamela yo lolenge yo ndimi epesamela yo lolenge yo ndimi ezalaki kondima na ye mutu esalaki ete mwana wana abikisama yango moni teme na ye nango lelo esalamela yo lolenge yo ndimi mama oyo yango andimaki bien aimé nazoloba eloko nini ezotungisa yo esiko otiaki motema mosala otiaki motema balongoli yo zala na kondima ke nzambe azofungula baporte place mosusu esiko otiaki motema libala oyo otiaki motema babengani yo zala na kondima eloko moko ebebi te mama oyo titanga zoya atie motema ke Yesu mutako bikisa alobi ke na okende pa Jésus mais langage o akutanaki nango eningisa kiete parce que azaki na kondima ke na kozwa kaka guérison pa na yo bien aimé libala wana ezaka kaya yo musala wana ezaka kaya yo peut-être oza wana oza so na kimia te zala na kondima nzambe akoki kopesa yo kimia oza malade oza na programme Jésus-Christ notre médecin bien-aimé oza malade ozomona ke okomi fatigué oyebeli ko kosala te nzoto elembi kondima na yo ekopesa yo guérison qui te soit fait selon ta foi Jésus
alobi la mwasi wana esala makaka ndenge yo ozomonela makambo, esala makaka ndenge yo ozondima. Bien aimé, peut-être ba parents na aussi bakufi otelaki motema ke bakosunga yo, mais na ekoyebisa yo na pokwa lelo kondima na yo ekofortifie yo, kondima na yo ekopesa yo kimia, kondima na yo ekopesa yo esengo. Nini ezotungisa yo? Mutu natelaki motema lelo aza malade, aza na mbeto, me kondima na yo ekosala ete abika. Kondima ya mama oyo esalaki mwana bika, ezalaki kondima ya batu te. Ozokanisa nini? Ozondimela nani? Ozokanisa na échec? Ozokanisa na maladie? Ozondimela na pauvreté? Non. Ndima que tout est possible à celui qui croit. Ce que zo kondima nzamba kosala kondima ya mutu mususu te, me kondima na yo qui te soit fait selon ta foi. Ozo kanisa wana, ozo kanisa yango kokokisama oyo yo ozo linga. Mama oya linga ki mwana na yabika yango esalamaki. Mama oya linga ki mwana guérison ya mwana na ye yango azwaki. Yango akutanaki nango. Bible lobi na ler wana kaka mwana bikisami esalamela yo kaka ndenge ozondima. Me Bible lobi teke esalamela yo selon ndenge bango bazokanisa te. Esalamela yo selon ndenge bato bazomonela te. Yo muto vandaka ozobanga ozokanisa balobi nini pona nga, ba médecin balobi nini pona ngai, ba médecin balobi nini pona ngai, balobi nini pona bato balobi nini pona ngai. Non, wana kolanda babiloko wana te. Na eko fortifier mutu moko na pokwa na lelo. Na lingi na yebisa eloko moko. Bible zoloba esalamela yo lolenge yo ndimi. Me ezate ke esalamela yo selon makanisi ya batu nde bazokanisa pona yo te. Ezate ke esalamela yo selon bandoki nde basali réunion pona yo te. Ezate ke esalamela yo selon ndenge bongo bazotonga yo balobi ke okobonga te, bana na yo bandumba, bana na yo bagaya zero, yo moko kutu vie simbaka te, otanga te, ozane loko te. Ndenge bongo bazosala ba réunion wana ekosala mabongo te selon bango, me kondima na yo nde muteke sala misala ekosalamela yo selon ndenge yo ozokondima. Yango wana na mukilo ndongo zomona soki mutu azokanisela yo mabe etali yo te, kotala yango te. Tala ke Bible lobi ozondima yango kozala. Esalamela yo lolenge yo ndimi. Ezate ke esalamela yo selon ba réunion na bango ndenge bavandaka na balobi ye wana akobonga te, wane kosalama te. Alléluia. Bien aimé, tika na pokwa na lelo kondima oz eloko zokanisa wana ozwa yango na kombo na Yesu. Eloko zokanisa wana omona yango na kombo na Yesu. Eloko zokanisa wana o vivre yango na kombo na Yesu. Jésus amoni foi ya mwasi okondima ya mwasi oyo ezalaki tellement monene atali alobi non makambo zokanisa pe makambo yeli esalama ndenge ozolinga wana. Alingaki ni alingaki guérison ya mwana nae, azaki na besoin ya guérison ya mwana nae. Yesu alobi lokolo lingi guérison zwa yango. Malgré nga na empêché, malgré nga na lobi makambo mususu me kondima oye nango eza vraiment munene zwa yango. Na lingi ozala na kondima na situation na yo. Na yebi situation zo passer nango na kati na vie na yo te. Na yebi situation zo leka nango te, me na ye koyebisa oke, na ye ko fortifier oke, kondima na yo yango nde ko bikisa yo. Ndimela Jésus Christ aza capable kosala kati na vie na yo. Me kotala o bato bazoloba te. E kosala ma selon foi na yo. E kopesa mela yo selon kondima na yo. Oko mériter pe okozwa selon ndenge ozomonela makambo. Donc Yesu alingi koyebisa ke ndenge yo ozomonela makambo wana ndenge kesala makati na libota na yo. Bien aimé ngane nazabwe na mobile nanga to vivre na wana. To vivre apena oyo ka légiste bazo vivre na kondima. Yango na yeko fortifier. Autant on a le Jésus Christ et c'est ma vie, c'est ma vie. Jésus Christ notre médecin, c'est ma vie, c'est ma vie. Parce que na leki na ba makambo oyo kaka ye mutako sala kondima
eza fogola Jésus-Christ wana aza capable kosala kati na biso nzambe aza capable kosala kati na biso na makambo ebele eloko ezoka empêcher nzambe asala eza parce que tozondima te ok se tondimi tomona miracle ya nzambe tala mama oyo aye na kondima mais amoni loboko ya nzambe ngana mobali nanga chéri nanga porte de likenzi to vivaka na kondima ata bato bakolobi ndenge nini mais biso totola te ke selon koloba na bango tomonaka ke selon kondima na biso parce que Bible lobi ekosalama ndenge biso tozomonela selon nde bato bamona te ata toza tokomi quelque part toza na makambo mutazo bango kuna ekosimba te bazongisi bwe mais toyokaka wana te mais Bible ezotesa biso ke biso tozondima yango nde esalama nde tovanda ngani na zabwe na mobali nanga tovanda kawana totala to pratika oyo yona ina ede bande konoso baolanda biso komba sena nzambe komba tunyoso eko sala mela yo ndenge yo kanisa pa ndenge bango baomonela yo pa ndenge bango bazokanisela yo pa ndenge bango bazomonela makambo pa ndenge ba médecin bazomonela makambo eko sala mela yo selon ndenge yo lingi selon ndenge yo zomona makambo na nzambe na yo tango bato mosusu bazomona vert yo soko moni rouge ndimala rouge na yo nde nalobi na ngana mobali nanga tovanda na kondima ata bato bayeba lobi ekoto bozosala ekosimba te esika boye biso tovandaka ke ekosalama selon notre foi Yesu alobi esalamela bino ndenge bino bozondima eza ndenge yo zondima tala kaka ndenge ya zondima babisi mwasi oyo na 28 esalamela yo kaka ndenge yo lingi selon pa ndenge bango balingi yango na soko za na mukili oyo kolanda ba makambo batu te batu mingi baza troublé parce que balobaki na nga boye baftongaki nga boye bayebisi nga boye balobi na nga ekosimba te wana eza bango Bible lobi te ke ekosalamela yo selon bango ndenge balingi te mais ekosalamela yo selon ta foi selon ndenge ozomona makambo comme tu veux ndi Yesu alingi kotalisa ye yango na lingi na yebisa o bien aimé yo mtozo landa ngai na pokwa lelo na lingi vraiment o comprendre eloko wana ke nzambe aza capable ya kosala kati na yo za na kondima ata libala o nde na lobi otiaki eliki akel libala nanga me lelo za na libanda mais za na kondima ekosalama ndenge ozolinga nini ozonga na libala nao zonga na kombo na Yesu ozolinga nini obika bikisama na kombo na Yesu ozolinga nini ozwa kimia na kombo na Yesu kokanisaka échec te kokanisaka maladie te kokanisaka pauvreté te mekanisaka malamu ozomona ozokanisa yango ekesalama kati na vie na yo muto akendaki kotela elika muto azokenda zoloba ke Yesu ndako bikisa metanga komi kuna ayoki réponse Yesu tanga talié aye pas répondre Jésus Yesu tanga tala bi kondimaneza munene tokoka ko empêcher kondimana ete ndenge sa lobi boy il faut to kokisaka kende mama kondimano moko esali makam parce que so ezaki ka pona nga na sina pesa ke réponse mais kondimana yo efongoli yo ba porte kondimana yo ebikisio benemezana kondima pa na nzambe. Tout est possible à celui qui croit. Naebi situation zo le kanangote. Peut-être aux en situation musala, aux en musalate. Peut-être aux en maladie, aux en voûté. Nde na ba edenga na matea, aux en makambo bele zo simbate. Classe zo simbate, libale zo simbate. Ndaku bitumba, ndaku ba problème, mbongo ezate, musala nyoso bloqué, envoûtement na butu. Mais zana kondima ke nzamba ko osisa. Zana kondima ke Dieu est capable. Muto otelaki motema akosi yo zana kondima ke nzamba ko toucher motema na ye pe le la changer zana kondima e pa na nzambe wana ke nzamba za capable ko sala ko boka kondima na ote po olonga na sena moyi o esengelo zana kondima po olonga ozwa victoire esengeli omona makambo lokola nzambe ondima o nzamba lobi ondima na parole na nzambe ozana kondima epai na Jésus ke Jésus akoki kosala Bible zoloba na répéta kango tout est possible avec Dieu tout est possible à celui qui croit soko zokondima omona miracle nzambe ah Bible zotesa biso na Matthieu chapitre 8 verset 5
à 13. Bible ezotelisa biso sentinelle oyo azaki pe na moto malade. Mosali na ye azaki malade. Serviteur na azaki malade. Bible ezotelisa biso apusane pa na Jésus. Aye alobi Jésus sunga ngai parce que natiki moto malade. Natiki mosali na nga azoko bela. Jésus abandi ko bongisa bisaka po akende kuna. Akenda ndako ne abondela po na ye parce que sengela ki abondela po na senga ki aide. Alors sentinelle o aibisi Jésus. Oza a besoin que tu aies na kati ya ndako na nga te. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé, aibisi Jésus. Oza a besoin te oya na ndako na nga. Loba kaka liloba moko. Mon serviteur sera guéri. Aibisi va. Jésus tanga yoki bongo elekeli Jésus. Jésus aibisi va, qu'il te soit fait selon ta foi. Yoka makambo Yesu azoloba. Ndena loba devant la foi. Et ça un soto boto bengana suba démonter. Au nom de Jésus longate. Ne ko fortifier mutumoko. Zana kondima. Bible ezotalisa awa na mukanda na Nzambe sentinelle o ebisi Jésus ke ozana besoin na ndako ngate. Dis seulement un mot. Andimaki liloba na Jésus. Azaki na confiance na liloba na mosali na Nzambe. Azaki na confiance que Jésus soka lobi seulement un mot. Vie na ye eko changer. Awa Yesu tanga moni lisusu kondima ya modelo Bible zoba ke Jésus akamwe alobi kondima ya modelo même na Israël na mona batu ya boeti. Est-ce que foi na yokoki kokamwisa Jésus? Jésus esengeli akuta kondima kati na yo. Tango Yesu azomutala bwe atala kondima. Ayebisi Jésus. Oza na besoin te. Mais na lingi ka koloba un mot. Bien aimé. Liloba moko ya Jésus esonga libota na yo. Liloba moko ya Jésus sokondimi yango elongolo malade. Liloba moko ya Jésus eko consoler yo. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Abiloba kaka liloba moko. Pe mosali na ngai akobikisama. Atali na ote ya boy. Na bon moko mboka. Ozola nanga partout na ebite partout na ozola nanga. Soki ozano na kondima ke makambo na eko communiquer yo. Ondimi yango obikisama. Ondimi yango okozwa kimia. Ondimi yango ozwa changement. Ondimi yango okozwa sengo kati na libotana. Ondimi yango ozo kanisa wana ekosala melayo. Jésus ebisi alobi kende esalama lolenge yozondima. Po amonike Jésus a la capacité à nyonso. Aza na capacité à kobikisa. Nanzana maloba ne mose nanga kobika. Eza koute n'importance c'était a na kati ndako nanga. Aloba ka liloba moko. Changement ko kota na kati ndako nanga. Bena ndako no se koti trouble. Ndako no se koti kolela. Ndako no se koti kufa. Bato nyonso na kati na Bible bandako ba omona kufa ezoya. Bavanda ki suite baluka ki Jésus wana. Baeba ke Yesu aza capable ya kosala. Bena mena yebi likamazole kananda kunote. Mena lina yebi sayo. Zala kaka na kondima. Que Dieu est capable. Na pokwa na lelo ya kosala bikamu wakati na vi na yo. Zala na kondima. Que Dieu est capable. Na pokwa na lelo ya kobikisa yo. Zala na kondima. Que Dieu est capable. Na pokwa na lelo ya kokonsole yo. Zala na kondima. Que Jésus-Christ aza capable ya kolongola kufa na kati na libota na yo. Mama o mwana zako ke na kufa. Sentinelle mwana banoke na kufa. Me batalela ki Jésus. Bandima ki que Jésus est capable. Alors dis seulement un mot. Ma vie eko changer. Vie à mon sel nanga eko changer. Atmosphère nanda kunanga eko changer. Ozana besoin maloba belete. Ozana besoin yate. Me liloba moko na zondima ke yosoko lobi. Kufe ke sikangai. Kufe ke tika biso. Kufe ke longwa. Maladie ke longwa. Pauvreté ke longwa. Et mon selma. Bien aimé. Kondima na yo eko sunga yo. Peut-être aux autres landenge batu bazo vivre na mukinde batu bazo loba o batu bazo loba yango na telefone mona yo kanisa pe mona o yozo linga na kati ya motema na yo nini ozo linga tango otala mwana na yo o linga za ndenge nini eloko moko te koki ko empêcher yo ekoki ko bloquer ekoki ko kanga yo
Tant oza na kondima bien aimé, okoleka ba limite ya makambo ebele. Tant oza na kondima, okomona bikamwa. Tala na kati na Biblia, ezaka ke kondima no ebikisi yo, kondima no esungi yo, kondima no egeri yo, ezane kondima. Esala mela lo lengo ndimi bien aimé. Mais esala matele longe bango bazo kanisela yo. Esala matele longe bango bazo monela yo. Esala matele longe bango bazo salelo réunion. Et bongo ke sala mate, mais ko salama kaka lo lenge yo zo ndima. Na minute wana tango Yesu ayebisi ye lokola ondimi ke oza kutu na besoin na ya na ndako na ote ondimi ete ke nga naza capable na liloba kaka moko mosali na kobika esa maka ndengo monya na l'air wana kaka na tango wana kuna na kati ya ndako mosali abikisami ndenge Jésus alobaki ndenge Yesu arepondaki ye yango nazo yebisa yo na tango oto zaboye eloko zondima wana ozomona sikoyo ekokisa makati na vi na yo na kombo na Yesu eloko yo lingi eloko ozo désirer eloko ozo rêver eloko ozo kanisa eloko ezo tonda na kati ya motema na yo guérison ezala nini nyonso ekokisama na kati na vi na yo na kombo na Yesu esalamela yo lolengo ndimi epesamela yo lolengo ozo kanisa omona pe osimba selon ndenge ozo désirer na kombo na Yesu. Alléluia. Bien-aimé, bato nyonso mitema na bango ezalaki ke toza na besoin tobikisama, toza na besoin changement na ndako, parce que ndako eza na malade ezaka na esengo te, toza na besoin tosala na esengo na ndako, toza na besoin ya kimia na ndako. Yesu abi yango zoluka epesamela yo. Yango nga na yepe na pokwa na lelo epesamela yo ozoluka wana. Kufa na longoli yango na libota no na kombo na Yesu. Maladie na longoli yango na kombo na Yesu. Échec na longoli yango na kombo na Yesu. Victoire elanda yo au nom de Jésus. Ce qu'on dit liloba oyo e opambolami, obikisami, okangolami. Ozipe changement. O ezo lelisa yo wana nzamba za capable ya kosisa yango. Alléluia. Bien-aimé, ndima ke nzambe aza capable ya kosala. Ndima ke nzambe aza capable ya kopesa ozoluka wana. Tango na poko na lelo na liboso na yo na ekote ya yo, na ekopesa information, na ekotalisa yo, peut-être ozaki na kolela, peut-être au perdre musala, au perdre libala, au perdre santé na lobako perdre mbongo, oza susu na sengote, makambo bele na baka edenga na mate ya bien-aimé. Menga na linka na ebisa yo information ozo tia na misala ndimela Jésus-Christ de Nazareth po mona bikamo na kati na Bible ezaki na muto na lingaka o mwana na lingaka mingi o azaki kosala na ndako ya Naman apesi information de na lobaka soki ezaki na tango ezali kwa muta partager message apesi information pa na Naman amoni na passe amoni Naman chef ne na passe aibisi ya lobi na mboka na biso soke na Samarie kuna soke na mboka na biso kuna na Israël okomona ke maladi o ba prophète ba ko bondela pona o maladi wane kauki esili leproza nango zambe na biso aza capable ya kosisa yango eloko na sepelaka na tata oyo azwi bisaka na ye azwi bampunda na ye azwi basali na ye asaleli yango voyage a voyager parce que andimaki azalaki na kondima na maloba oke ndenge na okende kuna nazo bikisama andimaki ke lelo eza mukona nga changement parce que ayoki lisole pa ya mwana muke pe asaleli yango voyage pe akeko yebisa mukonzi na ye ke nga ndenge nazabwe nazokende kuna na Israël parce que kuna bakobikisa nga na maladi oyo selon maloba ya mosali na ngai. Bien-aimé, akenda kiti kuna pona lobiko na ye parce que andimaki. Tango koma kipe kuna abikisa make salamela ke lolenga andimaki. Azonga ki na maladie te.
Parce que toye bien totalango na Jésus-Christ notre médecin na te yango akomi kuna 7 fois na kati ya mai tanga dindi abikisami. Bien aimé kati na nkolo. Voyage na ezaki apamba te. Yo mtu zo saba voyage ya pamba ya makambo ezanga tina. Me ya nzambe olingi te. Maloba na nzambe olingi te. Me lelo nga na ye kote ya yo. Okoko uta France oye to bondeli pe pona. Nzama pambola mama o muto na nzamba yaki ko témoigner kaka na message na télévision abikisami. Kaka na télévision nde tote na bomoka mboka bato bazo benga bato bazo bikisama. Eza nini ezoleka kati na bafi na bango. Eza kondima na bango. Tango bazolanda biso bazondima yo pe ndenge ozolanda ngabo no landa mama Sephora bo. Ata sida, ata cancer, ata médecin lobaki ke okosisa ane ote. Kondimano ekobikisa. Est-ce que yo ndimi yango maka médecin lobi? Selon ndenge ki message, ozo ka message. Est-ce que yo kondima maka médecin lobi? Ndima oyo yo lingi wana. Ndima o nzamba lobi, nzamba lingi oza na vie. Esala maka ndenge ozo mona ya wana makam na yo. Alléluia. Bikisama na kombo na Yesu. Eloko ezolelisa ozomona ke na komi na suka. Nazokoka lisusu te. Na lembi nga na ye koyebisa yo. Nzambe aza capable ya kosala kati na vie na yo soki ondimi. Ka na pokwa na lelo zwa grâce na nzambe, zwa bikamo na nzambe, zwa délivrance na nzambe, esike kangama ke fungama na kombo na Yesu. Esika bandemo basimba ki na longo loboko na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ndima ubikisami. Tata oyo aki kobikisama. Nama na bikisamaki parce que andimaki ke ngapena kende kuna na ebike na kobikisama. Bien-aimé, mutu moko te alobela o mabe. Mutu moko te aloka yo. Mutu moko te abangisa yo. Nde na lobi kondima na bango te mutu ke sala kati na yo. Kondima na bango te. Me kondima na yo nde kosala. Kondima na yo nde kosala, bien-aimé. Alléluia. Nana zo bangisa yo. Yoka. Laban. Azalaki na Jacob. Na te yakango pe mkoso. Azalaki na Jacob. Mais asali ba plan ebele. Asali ba makambo na ebele. Po amona ki ete Jacob azaki na position ya faiblesse. Lokola bokoliye, lokola alesiye, lokola vanda ki na ndaku na ye, amoni ke siko na koki pe ko boma ye, siko na koki ko détruire vie na ye. Mais akokaki yango te. Akokaki ko simba Jacob te. Akokaki ko simba ete parce que Jacob azaki na Nzambe. Bien aimé na linga na yebisa yo. Mutu moko te abangisa yo. Maladi moko te ke boma yo. Mutu moko te ako détruire vie na yo. Eko sala maselo ndenge yo zondima. Eko sala maselo ndenge yo zomonde na makamu. Ata mutu ngo mutu abengisa na poto kubanga te. Ata mutu ngo mutu zo loka yo, mutu ngaza mama na za papa na kubanga te. Ata balobi ke nengo za boye balakeli yo mabe na batata mwasi kubanga loko moko te. Eko sala mate selon ndenge bango bazoloba, mais ko sala ma selon ndenge yo zondime na makam na selon ndenge nzamba zomonde na makam. Là-bas sali ba réunion, a sali marche, aye alobi na mukata motema alobi na zoke sala Jacob mabe. Mais esala makite selon ba réunion na ya salaki. Na bana na balobi ke Jacob a dondi po na mbongo na biso. Et salamaki te parce que bango batu ba bokolaki Jacob. Et salamaki te parce que bango ba lingaki ba boma Jacob. Et salamaki te selon kokanisa na bango. Ba demo ba ndoki ba magicien. Bato bazoluka ba mvute vi na yo. Et ko salamate selon makanisi na bango. Mais nzamba ko sala selon kondima na yo.
Jacob abine na okende na boye na okende libela na libota nanga akendaki kondima ne sali wana sali réunion aye akasaki ke kosala selon kondima na bango non yango na oyebisa mutu moko ata mutu anga futela o minerval alakelo mabe e osala mate selon maloba naye ata mutu ngo abota yo azoloka yo azolakelo mabe lokwa na bota siko na komi na ta kolia e kosala mate selon maloba naye ata mutango asala ba réunion na bandoki nyonso ya poto bandoki nyonso ya Afrique ke pona ba détruire bana no ba détruire vina yo e ko sala mate selon maloba na bango mais bibelobi kaka maloba na kondima na yo nde mutu e ko sala misala ezate o bango bazoloba o bango bazokanisa la balobi ngane na zabo lokwa na bokoli Jacob na lesi Jacob na okendo sala mabe nzamba stopper. Et salama kite selon ndenge Laban akanisaki. Et salama ki bongote. Yango na poko na lelo na ina yebisa yo. Yo o koti na poko na lelo kati nesika oyo. Na kombo na Yesu wana. Et salamela yo lolenge ozondima. Et non lolenge bango bazo kanisa pona yo. Contre bana na yo. Et que salama comme ndenge yo ozomone la makambu pe ndenge yo zondima. Alléluia. Bien aimé kati na kolo azanzambe oyo azakati na biso azanzambe oyo alingi biso. Azanzambe oyo nga sakati na libota na yo. Yango na eko yebisa ona pokwa lelo bien aimé. Zala na kondima epai na nzambe wana nzambe aza capable ya kosala kati na vina yo tika na poko na lelo esalamela yo lolenge yo lingi esalamela bana na yo lolenge yo ndimi esalamela bana na yo lolenge yo zokanisa esalamela libota na yo lolenge yo zoluka esalamela famille na yo lolenge yo lingi na kombo na Yesu ndenge ozomonela makambo ba projet ya bana na yo ekokisama na kombo na Yesu ba projet na yo moko ekokisama na kombo na Yesu. Alléluia. Yango na ina thème oyo esalamela yo lolenge yo lingi esalamela yo selon ta foi. Kondima na yo eza basé na nini? Oleli mingo leli tango molezo comprendre qu'est-ce qui se passe na vie nanga. Échec problème na problème. Bato bazo lokanga bato bazo tonganga bato bazo finganga na eko bimiso na penser na bango wana eko sala mate selon bango bazo loba mais ko sala malolenge yo lingi eko sala ma selon ta foi. Moi c'est akotanga makila na Matthieu chapitre 9 verset 21 à 22 oko banda on Matthieu chapitre 9 otangi yango wana ti ndenge molimo no ekene eketinda yo moi si oyo azalaki kokanisa na kati ya motema na ye bibelobi azalaki na maladie ya modèle na modèle ya makile ezokobima pendant 12 ans mais cette femme azalaki kokanisa tango nyonso mokolo akutana na Jésus makamni na osala kondima na ye ememaki na ba dimension msusu azaki vraiment na kondima moko ke kaka Jésus akosala moko esi na dépenser mingi mais sikoyo nakutana na Jésus bibelobi azaki kokanisa kati na ye nazwa ta opportunité ya kutana na Jésus. Bien aimé katinako. Abandi ko imaginer makambu oya ko sala soki akutana na Jésus. Ke na simba ta songelamba na kobikisa. Tala kondima modelo ememaki. Akanisa ki kufate na lobakango. Akanisa ki teke soki na kei na kokufa. Soki na kei na kokontinue na maladi. Soki na kei makambo ke simba te. Mais bibelobi azalaki ko imaginer ko kanisa kati na ye. Kende na okende bo. Na simba kaka
songe elamba Yesu na kobikisa malati oyo ekosilanga alamuki akei koluka Jésus apusani pembeni na Jésus asimbi kaka songe elamba Jésus ndenge alobaki na kati na motema na ye ndenge azaki kokanisa selon kondima na ye selon programme na ye abi soki nake na simbi elo moko esama na kati ya vinanga échange na kondima nazwaka contact na mutu wana bien aimé mwasi ake apusani pembeni na Jésus asimbi ka songe elamba Jésus bibelobi makila ekatani mbala moko Jésus atali mwasi oyo mama oyo azokolenga atali alobi ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé ndengo zawana ta foi t'a guéri kondima na yo ebikisi yo tala kondima ebikisi mutu tala kondima et sauver mutu na kufa bien aimé nayebi situation zoleka nango te mais nali na communiquer yo kondima oyo ondimela nde Jésus Christ de Nazareth ondimela ba camarade te ondimela bato mokili te mais ondimela Jésus Christ de Nazareth o azak na capacité ya sala katina yo cette femme ya otanga makila alembaki déjà ba médecin oza na programme Jésus Christ notre médecin nazaka contre ba médecin te parce que na kati ya groupe ya Jésus il y avait aussi un médecin moko azaki wana lik mais ndi na lobaka ye papa wana na kati ya groupe ya Jésus abana omona ndenge bato bauta ba hôpital bazo landa Jésus tina désert bazo bika et non bato ba olongwe na désert bazo ngi na hôpital ya omoni côté wana tanga évangile na andimela Jésus. Il y a des choses où ba médecin ba kosala te mais Jésus-Christ est capable de ça. Cette femme a tamboli tango mulai a dépensé o akoke kozanango mais a kokité guérissez a quitté mais un jour a kanisi andimi que cette fois-ci fona simba motwana ndazwa ki lobiko nai guérison na minute wana makila ekauki ekangami bien aimé esala mela lo lengo zondima epesa mela lo lengo zomoni ya makambo osimba lokola ozo rêver yango wana ata ozomona eloko eza impossible na eko yebisa yo ndenge yo lobike ngana ndimi siko ke eloko ekebonga ekotelema muto ekotelema mwana nga koloba ekosala mandenge ozomona ya likambo bien aimé haleluya ekosala makaka ndenge ozomonela biso tozaki na mwana biso zaki malade na kati ya libota na nga mwana ndeko na ngai azaki malade ba médecin babi akotele mate akovanda te akozala kaka bongo mais kondima na biso bien aimé mwana telema koma koloba mwana bonga mwana mayele mwana kitoko parce que tozaki na kondima biso nyoso totelema ki na kondima mutu moko te abwaka ki kondima parce que to vanda na kondima to simbi ba prière to bandi kobondela nzamba alola soki ba mama o balelaki limite ezalaki te devant la foi tout est possible ata kutu Yesu apimeli mapamboli ata Yesu alobi ke yo eza pona yo te mais tango moso na lobi ke na sondima kondima Yesu alobi kondima eleke lingai eleki kondima no eza monene kondima na yo e dépasser makanisi nanga esala mandengo yele na ba plan na yo wana kaka ozwa yango kende. Alléluia. Eko kisama ndengo somonela makamu.
maman oyo kotanga makila bien aimé bible lobi azokasa kati na ye azokatisa ke jour na okuta na yesu sali kamna sima oza na makambo ebele ozoleka nango oza na échec oza na badémon makambo tellement ebele mais bien aimé ndima lelo yoki message ndima que Jésus est capable ya osakati na libota na yo. Jésus est capable ya kosunga. Jésus est capable ya kobikisa. Jésus est capable ya kopeso bana. Jésus est capable ya ko changer situation na yo. Jésus est capable. Ndima et pas na Jésus. Maman otanga yaki andima ki na guérison. Alobi mukona ko simba soki na ke na kutani na simbi na kobika. Abi soki na kei na simbi ada fona bika. Kati na ye azo déclarer azo koloba ba esprit wane kanga ki na nzoto azo lobela ba esprit wane bana ko bimisa makila azo lobela ba démon ba kanga ki alobi cette fois-ci ezana mutu moko o bino boko kokate soki na ke na simbi na biki. Lobela milimu wane kangiyo, lobela ba démon wana, lobela maladie wana, lobela pauvreté wana, lobela situation wana, kakande na ote yabwe, lobela échec wana, lobela divorce wana, que cette fois-ci, ndi na yoki message oyo. Divorce kozasu na ndaku na ngate. Ba démon ba ko dominer nga lisusu te. Maladie ke nyokola nga lisusu te. Échec kozasu na libota na ngai te. Envoûtement esili, pauvreté esili. Alléluia. Alobi ndenge na zokende boy. Soki na simbi na kobika. Aloba kite kende na okende boy. Soki na simbi na kokufa. Nde na okende boy. Na keko mekada no tanto plito. Na ebite soki ko simba. Na ebite soki kutekele kandenge nini. Na ebite Jésus yango soki na koloba na nini. Na ebite soki na kusala ndenge nini. Na kende kaka komeka. Te. Epa ya Jésus. Ba meka kate. Akei, alobi na kei, na bika, soki na simbi, ata songe kaka elamba na biki. Situation zanango, Jésus est capable de couper cette solution. Et lorsque vous empêchez au monde à l'oboka nzambe, eza manque ya kondi. Ceux qui ont dit au monde un miracle. Au monde ba porte ko fungama au monde changement na poko na lelo yamba grâce wana ya kondima na liloba na nzambe yamba grâce ya kondima na makambo nzamba ko sa kati na libota na yo na changement o nzambe autia kati na libota na yo kati na ya zoloba na kutana na ye pe na kubika tanga simbi abikisami bena mena poko lelo obikisama au nom de Jésus. Na pokwa lelo, vie na yo changer na kombo na Yesu. Na pokwa lelo, vie na yo changer au nom de Jésus. Na pokwa lelo, okangola na kombo na Yesu. Soki ondimi na parole oyo, eksalamela o lo lenge yo ondimi. Beneme ndima ke nzamba za capable ya kosala. Ndima ke nzamba za capable ya kopesa yo. Ndima ke nzamba za capable ya kobikisa yo. Ndima ke nzamba za capable nga changer situation na. Ko ezole lisa yo sani. Zana kondima ke tout est possible. Zana kondima et pas na Jésus que aza capable ya ko changer vie ya bana na yo, aza capable ya ko peso victoire. Oui Jésus aya ka retardé. Jésus a retardé. Jésus a kanatanaï. Peut-être so bondeli au lembi, au bondeli, au zoe batende na ça, au gêné, au bondeli. Mais ngana yebisa OK. Ndima pa na nsambe wana. Continue na kondima au sala. Aya ka retardé, aya kanatanaï. Oui citation ya Lazare. Lazare azaki ami de Jésus. Tant abeli. Ba yebisi Jésus. Batinde ba message que mutunayo azobela Jésus avandi. Mais Jésus tanga yaki Lazare sakufaki.
Mutu nyonso monaki que Jésus aye retard. Parce que esengela ka yata mutu azobela siko si bakundi ça fait 4 jours apesi solo apoli ndenge ba olobaki wana. Mais Jésus atuni botie wapi atali kondima ya ba sœur na ye ke bazokanga makala na Jésus wana. Baki ko lakisa même petit place batiaki Lazare. Jésus tanga komaki kuna. Et ça dans Jean chapitre 11. Jésus tanga komaki kuna alobi Lazare. Lazare bima. Bien aimé, Jésus alobi Lazare. Lazare sort. Jésus ayaki retardé. Jésus azaki na besoin atala kondima. Ya ba sœur ya Lazare. Azaki na besoin amona kondima na bango. Via zo mene likambo ozo lela ozo senga ozo zo yango kakate. Ti sikoyo. Oso lembi na ba prière, o lembi na ba jeûne. Mais Jésus a besoin ta kondima. Parce que Jésus a la kondima bato. Et ça m'a comme na kati ya Bible na te ya mi makama kondima parce que j'aime ça, c'est ma vie na biso na mbaye nanga. To vanda penda koto wana. Et ça m'a comme na kati ya Bible zo mona. Yesu bido ba Jésus atali amoni kondima na bango. Voyez leur foi à Salibou. Amoni kondima moto abiko eza grand. Amoni kondima moto e kamusi. Donc Jésus atala kondima. Ba situation zo le kanango, oso le li. Et so gêné. Et so bondé na modèle noso. Obengi ba passer noso internet. Oh yo yebi. Mais tant ozo mona eza kaka. Zana kondima. Yesu alingata asiko kondima no. Atala kondima na yo. Soki vraiment ozo ndimela ye. Soki pena kondima no eza makasi. Soki kondima no eza grand. Soki kondima no eza kaka na place au sala. Ta nenga sake pa ya Nzambe nenga sake pa ya Abraham kondima amoni vraiment fidélité wana pe kondima wana kati na yo na kati na ndako na yo ata lelo zui ba reje na musala ozui résultat ba analyse ba médecin ozui ba makamde na ba edenga na ba demo ba ekoloka makambe bele kako ezo simba te na kati na ndako na yo. Mais ozo bondela, ozo mona changement, ozo gêner, ozo mona changement. Yesu a besoin ta foi na. Alinga tala kondima na yo. Aotala kondima na. Ba leli ba lobi Lazare akufi 4 jours. Mais Jésus a qui a besoin mona kondima ya ba sœur wana mibale. Atala ndeni ba nga ki ba mzula dimension na ye. Ndeni ba nga ko ba mona lo lenge na ye. Ndeni ba nga ki ba mona Jésus azo sala. Jésus a besoin na yango. Alléluia. Yango Jésus a qui a besoin. A qui a besoin a mona kondima na bango. Ayaka retardé. Jésus ayaka retardé. Ayaka na tango na ye. Jésus a salaka na tango na ye. Soko ye na kondima okokutana na Jésus. Yango nazo bondela ona kombo na Yesu zala na kondima ozomona ke na ville natale ya Jésus sika Jésus abotamaki batu bandimela ki ete yango ozomona ke ba miracle mingi esalamaki mingi kuna te ba miracle mingi esalamaki na ba esalamaki epai na bato bazaki kondima ye surtout étranger ba mona ki loboko Nzambe yango ozomona même Romain oyo Yesu alobi ke ekondima no na kamwe yango ba étranger. Mama o azolo ba makamba bambwa o tala système bato libanda ndeto lobi ona bato musu bazo benga na France ba États-Unis bandi bazo bikisama yo pe ndongo za na Suède za na Europe okokipe ko bikisama tina zikuna tina ba peya bani bazo benga biso bazo bikisama biso no to na Europe pe okokipe ko bikisama Yesu atala ka kondima atala kondima na tango ndimeli okobikisama. Tala kaka na kati na ville na ye bandimela ki ete nde na lobi pona zonga bandimela ki ete alors azalaki na difficulté ya kosala ba miracle belé. Bible lobi na mukanda na Marc chapitre 6 verset 4 ok na ngoti na sekuna ndengo kolinga kotanga. Bible lobi ozui Marc chapitre 6 verset 4 à 6. Bible lobi na ville na ye abondela ki kaka pona quelque ba maladi kaka ndambu pe babikaki. Pourquoi? Parce que na kati na ville na ye bandimela kete bazomone kaka mwana muta mabaya mwana mutu asalaka mabaya mwana nte baser ne bango yo bande donc bandimela kiete
yango akokaki kosala ba miracle ebele te abondeli kaka mpona bato kaka bato ndambu oyo bazali maladi babikisami parce que na kati ya ville netanga akotaki amonaki kondima te parce que Jésus atala akondima ya bato ndenge oza boye ndenge babasituation ozoleka nango Yesu otala mpe kondima na yo amonaki kondima te eloko nini Jésus amonaki na kati ya ville oyo ya botama amonaki incrédulité amonaki critique akutaki koyina akutaki mitema mabe akutaki mitema makasi mais tanga akuta donc akamwaki tanga moni modèle incrédulité o bazaki nango Jésus akamwe incrédulité o ya moni na kati ya ville na ye yango akokaki kosala ba miracle mingi te asbondeli ka pona bato quelque malade bazaki wana pe babikisami parce que na kati ya ville amonaki kondima te amonaki akutaki kondima te akutaki kaka incrédulité pe akamwe na incrédulité wana tala tanga kutani na sentinelle oyo tanga kutani na sentinelle oyo directement Bible lobi ke Jésus amoni kondima ya tata oyo ekamwisi ye donc tanga ye pe na kati ya ville na ye amoni incrédulité ya modèle wana ekamwisi ye moyen a opérer ba miracle ebele ezati pona nini bazondima te bename soki ondimi te omona ba miracle te soki ondimi te okozwa lobiko te soki ondimi na Yesu te okovivre pe loko moko te Nzambe atindilaki bango Jésus atindili biso Jésus poto ndimela ye mais Jésus liboso na bango bazondimela te mais bazo kaka koyina kaka na pokwa na lelo naza moko ya baumbu na Nzambe o Nzambe atindi atie liboso na yo ozolanda nga o Nzambe permettre yo ka message oyo parce que Nzambe alingi obikisama soki okondima na message onga na lelo na pokwa na lelo ekokisama esalamela yo ane oyo ndenge ozomona makambo epesamela yo ndenge yozolinga wana na kombo na Yesu naza ona telemi liboso na bino soki okondima ofongoli motema na yo Nzambe akosalela obikamwa Bible lobi Jésus atalaki amoni kondima ya papa wana ezalaki monene alobi kondima na yo esalamela yo lolengo zondima donc Jésus atalaka kondima akamwe kondima ya papa oyo pe apesi ye oyo kondima na ye lingaki esala wana oyo ya lingaki na kati ya motema na ye bien-aimé toza awa pona bino po Nzambe alinga sa eloko kati na yo soki oza na doute basai na Nzambe okoka ko recevoir eloko moko te yango moni même Yesu Bible lobi tanga verset oyo Bible lobi akokaki même pas kosala ba miracle bende donc abondelaki kaka pona batu ndambu o bazaki malali pe babikisamaki parce que bazaki na baona kondima te na makambo Yesu abandaki kosala Bible eza exemple ezolakisa biso ndeni tokoki kosala Nzambe aza besoin sala kati na yo Nzambe aza besoin bikisa yo Nzambe aza besoin changer vie na yo Nzambe aza besoin a changer situation na yo mais eloko ezoko sala mawana eloko ezoko empêcher eza nini eza kozanga kondima bien aimé kozanga kondima yango ezoko empêcher Nzambe sala kati na yo or Jésus en a besoin lelo asala na vie na yo Jésus en a besoin lelo a changer situation na yo Jésus en a besoin lelo a peso kimia Jésus azan a besoin lelo a sepesa motema na yo Jésus azan a besoin lelo a changer vie ya ndaku na yo Jésus azan a besoin lelo a consoler yo mais il faut ndima ke Nzambe akosala il faut ndima na bato pe Nzambe atie liboso na bino
na pokwa lelo ndenga nazo peso message euti pa na bakoko na ngate me euti na nzela na molimo mosantu nayebi kana yo te nayebi ba situation ba étape ozo passer na kati ya ndako na yo te nayebi te ntango olelaka nayebi te makambo ozosenga ozozwa te nayebi te besheki combien esalami na kati na vi na yo nayebi te eloko ezoleso na kati ya motema nayebi yango te miloko moko nga nayebi ke Jésus-Christ est capable kaka siko ya consoler qui te soit fait selon ta foi. Message à lelo etombola kondima na yo ondima ke nazaka na Jésus yoka fosala na yoki message nanzana musai na o Yesu sana vinanga nazoloba même oza malade même ba utoka ngona malade mikolo lobi après lobi Dieu est capable de changer situation na ope obiki na o situation no soza nango eza la pauvreté nzamba za capable de changer eza bato mususu tokuta nde mukolo moko vipe shikoko changer na pesa ke exemple na nete bato ka ba Esther mukolo moko ka ba comme ne pérenne donc nzamba ko sala ope ba David wana mukolo moko nzamba sali gas pa libanga moko ka Goliath akwe donc nzamba ko sala zana kondima ozana programme Jésus-Christ notre médecin nzamba consoler motema motema ozolela motema comme na suka motema ezoluka peut-être mwana ozozwa te zana kondima na kati na Bible nzambe oyo tozosalela aza capable kaka lelo ya kolongola esprit wana nyonso ezokanga yo ezokampeshe yo ke ozwa mwana nzambe alongola ngo na pokwa lelo na kombo na Yesu libala oyo eza troublé oyo bademo bakoti bafandi bazodétruire nzambe aza capable ya kopesa susu vi na kati ya libala wana esika esengo ezalaki oyo diable aye kotia mawa kolela nzambe aza capable ya kopesa susu vi yo oyo bana na prison nzambe aza capable ya kobimisa bango nzambe aza capable ya kosala miracle yo oyo mobali maladi baparent bakufi baparent situation nyonso ya mabe kaka eza na kati ya libota na yo Dieu est capable ya kochanger différence na kati na Bible ezalaki na bato babana opusa pembe na Jésus babikaki na bato babana komoneka mwana charpentier mwana ya muta mabaya différence ezalaki tango yozo ndima na Yesu aosala na kati na libota na tango yozo ndima na message oyo nzamba kosala tika banyoso bakoti ba o bandimi que Jésus-Christ aza capable kosala asala na kati ya libota no selon kondima na yo. Tout est possible avec Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Na oti kolobango ngana mobile nanga vi na biso c'est la foi. To tambola kapenda na o Bible zo bakele juste bako vivre selon foi na ba. Réunion ya batu mususu. Makanisa batu mususu. Ba plein batu mususu. Ekozwa yote. Ba réunion na bango ya mabe ekozwa yote. Yo ozo ndima ozo mona yango nzamba kosa. Motema na o peut-être leli mingi na bakambo na ba souci ba problème. O na lobaka. O na lobaka. Edenga na mate. Oye bateni no sala motema elembe comme lokola liquide comme lokola ya ana. Oye bateni no sala. Mais nalina yebisa yo Jésus-Christ aza ana pokwa lelo pour nous consoler. Kanga miso siko zwamio zana kondima kiloko moko te eza impossible na miso na Nzambe. Eloko moko te Nzamba alemba nango kosala.
pusana pembe na Jésus wana na kondima esika ezwami yo simba motema na yo zwa loboko no simba motema na yo eki nzambe apesa yo o motema na ezoluka nayebi o ozoluka te nayebi o olingi te mais Jésus-Christ o naye kotalisa na pokwa na lelo aza ye mutu aza capable ya kokisa baposana bato nyonso baposana ye pembeni na ye na kondima asala quelque chose na mabota na bango asalaki ya mingi kutu ya koleka yo mpe opusani pembeni na oyoki message aosala ya mingi ya koleka kati na libota na ye abosani yo te bapriere nyonso ozosala wana abosani yango te ndenge olelaka wana abosani te ndenge ozoyoka motema pasi wana abosani te ntango ozotala basituation ndako na yo epesa motema pasi nzambe abosani yango te aomona omona kati na bible atali moto wana abuka makolo bible lobi ke ayebaki ke avant aza na situation wana ça fait longtemps donc ni koloba ke basituation nyonso ayebi yango amoni Lazare ayeba ye déjà ke ayebisa ye badisciple déjà ke Lazare alali donc ayebaki kana yo te ke Yesu abosani yango to aboyi kosala ayebi yango nalingi nayebisa yo fongola motema na yo victoire eza elonga eza grâce eza bénédiction eza atokomi na suka to leli même ne na ote ya boye je sens il y a des gens oh ba olela ba comme te ma passe mais sa réponse ya ba prière au sala que nzambe aye la ndaku na yo nzambe alobeli yo aye siko na kati ndaku na yo aye koyebisa ok c'est le moment où alinga sala siko na kati ya libota na yo lelo jour yango eza lelo jour yango eza sikoyo parce que bato nyonso baza kopusana pembeni na ye ntango bazoya na kondima ezalaki kozwa retard te bande kutu kotarde te bande kozwa ntango mingi te sentiment babi na minute wana mosali na biki mwana wana na minute wana mwana na biki mosa kotanga makele na minute na kati ya bible eza tellement ebele tokoyoka yango parce que mikolo mpe nzambe atinga na lobela c'est la foi tokoyoka yango donc lelo oyo elelisaka yo na kati ya motema Yesu console motema mama oyo console motema papa oyo Yesu pesa guérison bikisa mitema na bango longola maladie longola ba problème longola envoûtement longola blocage na kombo na Yesu na fongoli ba vie na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth kobanda lelo ba vie na bango changer na kombo na Yesu nzambe ba o bataleli yo pe bandimeli yo ba oza jamais confondre na pourquoi lelo ba o nyonso ba yoki message pe bandimi babikisama pe o ezotungisa bango etika bango Zambe sala selon o eza posa mitema na bango sala selon makanisi na bango na kombo na Yesu amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Nzamba pambola yo nzamba mona yo yom tolandi message pourquoi lelo nayebi ke o pambolami nde naloba toujours kokanisa mingi te oza na programme ya Jésus-Christ notre médecin okoti apamba te nzamba yebi pone okoti am nali na yebiso yom toleli pangusa mai na miso yom toza consoler komisa nzambe yom to sepeli obikisami nayebi ke obikisami nayebi ke kondima na yo esala yo mona makambo nde mosusu nayebi ke nzambe na butu lelo a continuer kosala kati na libota na yo
pe année oyo eza année ya changement mpona yo. Nzamba mona yo, nzamba pambola yo, nzamba bikisa yo, nzamba continue kosa kati na libota na yo, kati na vie na yo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pambolama, bikisama na kombo na Yesu. Esiko ozali tobetela nanu Yesu maboko parce que aza malamu, aza bolingo, asali kati na yo, asala kati na ngai, pe azo continue na kosa na kombo na Yesu. Que Dieu te bénisse. Nzamba lola mona yo, nzamba kanisela yo, nzamba pambola yo. Tokomi na suka na ebike kufa eza musika na yo, maladie musika na yo, pauvreté musika na yo. Année o eza année ya victoire na victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba pambola bande konyoso balandi biso na pokwa na lelo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola chéri nanga apôtre Dido Likenja. Nzambe amona yo. Na bana nyonso ya Mepsa Efrata, que Dieu vous bénisse. Nzambe aibana kopambola mon second apôtre Penel. Vraiment nzamba pambola na mosino na accueil oyo bosalaki pona biso. Vraiment ezaki vraiment ouais, honorer de tels hommes de na loba kaka. Eza batumso senge ba honorer. Que Dieu vous bénisse ntoma na nzambe. Nzamba mona yo toma mo sakoli. Nzamba pambola yo. Nzambe aibana kopambola Docteur Saïf, Esaïe, Papa Nabiso, Nzamba Lola, apambola bino na Mama Mete, na soutien, que Dieu vous bénisse. Nzamba Kansela bino, Mama Micheline, vraiment Mama Moko, ya bobo tomingi, Nzambe amona yo, Nzambe ayeba na kopambola, bo moko ya mboka, pe Mama Pauline, Nzamba pambola mwana nga na linga mingi, Sœur Nabiso Cornélie, na musamune na salela nga kati na bo moko ya mboka awa, que Dieu te bénisse ma fille. Nzambe apambola ba femme engagée nyonso, Nzambe apambola bana Mepsa boza tellement ebele na lingi bino mingi. Que Dieu vous bénisse. Lola efuta bino, Lola epambola biso, de na loba toujours kokanisa mingi te. Nzambe aza na contrôle na nyonso. Boutou malam, que Dieu vous bénisse. Tokuta ena mbalansima. Partagez message pour na bande comme suba pambolama. Ceux qui opambolami, yeba ke voisin na opambolama, bande comme ce pe ba opambola. Amen, hein? Que Dieu vous bénisse. Na sepe mi na présence de Nzamba Kansela opambola yo. Boutou malam na kombo na Yesu. Pour toi c'est déjà trop tard. Motango auti wapi.
nalingaki okufa pamba lokola kaka moto nzoka etuni mosusu nyonso nzambe ngai nalingaki owa lokola kaka moto nzoka etuni mosusu nyonso nzambe nga naza moto naza pe nzambe likenja aza moto aza pe nzambe tango makambo yakama kasi nafi na ye kasi nzambe alelaka te nzambe alobaka kasi badomine ye te nga naza moto naza pe nzambe likenja aza moto aza pe nzambe sanduku bakolo baloba etikala na motema nanga lokola ndanga nalela mama tata nzambe yoka kolela na ngai mwana bina nsembo basi ya baninga esengo ya basusu moninga kweda mabe ekomi sishe ya kotonga nesikoledisa ye azongela nzela ya nzambe ekomi nde likambo ya kofinga mpe ya kotonga masiya ya kae mokili na yo nzambe